esengo etondi biso ebele koyeba ete botondi ebele kolanda biso na mokolo ya lelo oyo toponi koyeba kobonisela bino eloko malamu ndenge kaka tozalaka na mpona kosepelisa bino babone nyonso ya Marino Nzebo TV binosungaa branche scotchen esi bino esika nyonso bozali nyonso bokozwa émission oyo soki ezala na butu bonsoir soki ezala na journée bonjour partout bokozala mbote na bino de partout les prochains nous sommes connectés kaka on s'abonner ebele na Marino Nzebo TV kaka na plaisir wana nde kosaka to bana ola sabi kamala toza na Congo central et pas wapi toujours enregistrer émission ya mokolo tolingi tolobela mingi centenaire ya Fumu Kimbangu bakisolinga ke Fumu Kimbangu bamusolinga ke Papa Simon Kimbangu centenaire wana elekaki boni parce que tout le monde qui mingombe belé o ba célébrer ka centenaire ya Fumu Kimbangu ba yeba ki ko célébrer yango avec faste parce que ba réorganiser ki ba fête na ba mangoma la bango ba yeba ki ko sepela na ko centenaire ce n'est pas facile centenaire eza vraiment ezaki vraiment fête minene otomona ki peut présence ya président de la République na Congo central wa ki ko yeba ko inaugurer musée oyeba kosalama na mboka Ngamba pona lelo tolobi tokoyamba représentant ya chef spirituel ya église mutuka na pambu ya vidila ya kati ya mboka Lukala na kombo ya Nentimba yenda za mokambi ya Lingomba vuamu ya Lukala o tokopesa mbote yenge kini Matondo Nengo Nzebo santé ça va kimia na kati ya tumba Nentimba mokambi église vuamu ya Lukala cette santé ya église za libingo Matondo mingi ya mboto bongisa vuamu za église te eza centre de veille spirituelle négro-africain donc etelo oyo ezali kotangisa bayindo bomoto bwa bango nde lolenge wana lingombe zo tambola malamu etelo na biso zo tambola malamu manso mazali kotambola malamu na lisongi kaka ya Fumu Kimbangu na lisongi ya Fumu Kimbangu nyonso zo tambola malamu centenaire ya Fumu Kimbangu oyo baki koza célébrer le 6 avril au Chukwuka bolekisa ki yango boni matondo mingi centenaire ya Fumu Kimbangu elekaki malamu tolo bango malamu kasi na mwa motema pasi na mwa mai na miso pambate soki tokosepela 100 ans ya Fumu Kimbangu eza 100 ans uta abandaki musala oyo tata mokela tindalaki na mokili na 1921 nzoka 1921 nde epesi kokabwana na biso na loposo pembe lokola bayaki kokanga biso na bowumbu donc bayaki na bonzambe na bango na politique na bango na science na bango alors 1921 ezalaki barrière po tokabwana biso na bango kasi kozanga kososola Fumu Kimbangu bayindo tokobi na pasi kino mokolo malelo or soki tokosepela 100 ans ya Fumu Kimbangu ekozala tobalisa nyonso totala nini Fumu Kimbangu bayelaki est-ce que musala bayelaki ekokisami est-ce que mission na bango oyo tata mokela tindalaki bango pona bolamu ya bayindo est-ce que bayindo baza na bolamu lelo soki te nini esali ete koya ya Fumu Kimbangu bazonga mokila molimo bayindo batikala na pasi donc biso totambolaki na bangunza mingi ya Lukala tosanganaki tolakisaki na bato ya solo uta Fumu Kimbangu baya 100 ans ekoki kasi na maona mitema po 100 ans wana eza lokola tata mokela salaki musala ya pamba 100 ans tolingaki tomona bino bosangana mais 100 ans vous faites chacun pour soi Dieu pour tous pourquoi pas kokina nkamba osangana longo parce que yango de tobengi eza Jérusalem quoi lola ya ba nyonso basambela na Fumu Kimbangu matondo mingi nkamba ezali esika moto ya bayindo epelelaki esika Fumu Kimbangu babimeli kasi pona kosepela 100 ans ya Fumu Kimbangu na nkamba basepelaki 100 ans ya Fumu Kimbangu te basepelaki 100 ans ya misala ya Fumu Kimbangu te soko landi bien même na ba invitation na bango basepelaki uta lingomba na bango etelema pona bango eza 100 ans ya ebandela lingomba nzoka Fumu Kimbangu kotelema na 100 ans église Kimbangiste ezalaka te na 1921 église Kimbangiste esalami na 1959
mais ezalaka déjà na makanisi soki esalamaki te na makanisi ezalaka déjà matondo mingi likanisi eza réalité te. Donc lokola bango babandaki na kanisi le 24 décembre 1959 sima ya baemet ya 1959 wana na le 4 janvier nde lolenge wana bango esengeli bazela 100 ans na bango ekoka. Ozomona 100 ans na bango ekoka bakoki kobalisa te 100 ans ya ebandela ya misala ya mfumu Kimbangu na ebandela ya lingomba na bango. Donc biso nde toyebi mfumu Kimbangu nde tosepelaki 100 ans ya mfumu Kimbangu, bango basepelaki bobandi ya misala ya lingomba na bango. Ba mélanger qui en a santé ya Kimbangu. Pourquoi pas kaka te kokende kokutana na bango pour koyeba kokondisa ezala ensemble pour ça la bien. Soki ba maintenir nkamba lolenge mfumu Kimbangu batikelaki yango ne kosangisa bangunza nyonso pe ba nyonso bazolobela mfumu Kimbangu. Mais lelo eza Jérusalem. Jérusalem eza ya biso te. Jérusalem eza bango bazoko copier maye oyo bapaya bayelaki biso. Or colonisateur wana mopaya wana yenda yeko nyokola biso. Mais bango tango bazolanda susu makambo mopaya yelaki biso, mopaya oyo abomaki oyo akangaki mfumu Kimbangu. Bango atanke bakoko mfumu Kimbangu physiquement bakoki kokota lisusu na sentiment oyo mundela yelaki biso te. Mais nyonso bazokoba kosalela bowumbu kino lelo oyo kozwa nkamba kobongola yango Jérusalem eza colonisation. Non, parce que papa Simon Kimbangu na kotala ye ayeba kosambela Jésus. Bino boboya ngopona. Mfumu Kimbangu asambelaki Yesu te parce que azalaki catéchiste, kozala catéchiste protestant. Na ki catéchiste protestant lobelaki lobiko bayindo te. A interprétaki Bible ndenge bapesaki catéchisme wana. Mais 1921 tango ekoki mfumu Kimbangu nde mutu liboso noir liboso ayibisi biso moyindo akoma mundele akoma moyindo. Eza message ya indépendance. Nde mfumu Kimbangu kaka mutu liboso akotalisa na bayindo ete nzela oyo bozolanda Bible wana na makambo ya bonzambe bato bayaki nango eza ya biso te. Eza ya biso te sengeli tozonga na bonzambe na biso. Nde sika guerre bandaki mindele na mfumu Kimbangu. Pona nini basatakaki na mfumu Kimbangu te tango azalaki catéchiste. Mais 1921 mindele babandi kosataki na mfumu Kimbangu seki abongolaki message na ye. Or ba protestant baza awa bayebisa biso ata miracle moko mfumu Kimbangu asala tango azalaki na protestant ezate. Mfumu Kimbangu abandi miracle na ye pona kolakisa na tata na bayindo ete tango ya mosala oyo tata mokela tindelaki nga ekoki 1921 pona lobiko bayindo yango balobaki na ye pona ko restaurer religion africaine pe bayindo sengeli bazala na temple na bango bazala na livre sacré na bango. Toujours mon dichotomie, mon professeur Hippolyte que je salue, ouais, il y a dichotomie. Dichotomie, ça veut dire divergence des. Il y a pour célébrer Fumukimbangu. Pourquoi parce que tu es bien Fumukimbangu qui continue bayindo nyonso. Mais tout le monde bayindo comme ça la mbongo est belé pour la Congo. Il ne peut pas ça mbongo pour na. Matondo mingi omoni pasi oyo lati bayindo. Ezotinda bayindo na bisala sala. Esika pasi ezali milimo ya malamu ezalaka mingi te. Yango wana ozomona moto nyonso lelo na oyo aponami te na oyo aponami Mfumu Kimbangu. Et moto nyonso azosala ngo na makanisi ya koluka mbongo. Alors vuvamu tango nyonso bato babungaka na barasi nyonso na baloposo nyonso tango nyonso bazalaka na pasi po bazonga na bolamu na bango batindelaka bango vuvamu. Bino babunga te. Bayindo babunga yango batindeli biso vuvamu. Ndenge moko tango pase koti na mindele kolanda généalogie na bango tango bakomi na tango ya Noé batindelaki bango vuvamu. Arche ya Noé eza vuvamu. Bino nyonso bokota baye bakokota te mokile kokufa. Baye bakotaki babikaki. Message wana eyaka na barasi nyonso ndenge moko lelo batindaki Jésus na vuvamu na bango, batindaki Mahomet na vuvamu epai na bango, batindi Buddha na vuvamu epai na bango, ndenge moko batindaki Mfumu Kimbangu na vuvamu elelo ezo continuer na tango Mfumu Kusu kia muzala mpanda na Ngola oyo basangisi bangunza nyonso. Donc vuvamu sana nulikanisi ya mbongo te kasi vuvamu ezo te ala lobiko ya bato. Ndelo lenge wana bomoni bangunza ya ba confession nyonso basangani
sima ya mfumu nkusu oyo azali président ya et rénovateur ya religion africaine bangunza nyonso basangani mpona komema sango oyo na ngomba ya bilaka kokomisa sango ya mfumu kimbangu esika esengelaki ekomi. Qui sont dans les vrais, qui sont dans les faux, parce que bino bolobi ke bino besoin sa batu na nzela. Mais ba bana oyo ya mukimbangu ye moko biologique ba olo ba makamu susu bino batu boza ku na famille na bango te bolo ba makamu susu yo lo ba nipona matondo mingi olobi bana ya mfumu kimbangu bazo représenter voilà makila na ye ba histoire malamu voilà bana na ye bazo représenter mosuni na ye. Donc ce qui est en camp beaucoup d'un mosuni corps physique en fumu kimba. Non, il y a ça incarnation. Non, incarnation et la kisi. Aza mo fumu kimba où y a na zonga katina eh. Incarnation ce que l'on nzete ya mbuma ya manga. Gu ya manga wetindi obu olo na manga wana tango mbuma nango ko bima. Okokuta kaka gu wana. Donc ce qui papa kiangani pona benge kimbangu te. Ce qui papa kiangani aza incarnation ya mfumu kimbangu tokokuta misala ya mfumu kimbangu na kati ya papa kiangani bongo selo misala ya mfumu kimbangu eza kati tomoni yango te ata si mise munene bon ata ndambu tomoni yango te pona nini ba consideraka nanu mfumu kimbangu te pona bango mfumu kimbangu aza mwana musala ya Yesu. Alors esike mataka biso mafuta biso bangunza mfumu kimbangu mafuta emati lolenge wana nkamba isengile zonga nkamba po molimo mfumu kimbangu ezalaka susu na nkamba te e molimo mfumu kimbangu lelo sana bangunza ya mfumu kimbangu po mfumu kimbangu kokende boloko na Lubumbashi atikaki musala na bangunza. Donc molimo mfumu kimbangu ezana bangunza nzoto mosuni mfumu kimbangu ndeza na nkamba molimo mfumu kimbangu ezana bangunza mais bangunza ngope baza dispersé soki tolobi tolobela papa Songanzila tolobela les moines ntembi bango nyonso baseli basambelaka fumu kimbangu mais entre eux pe mwa mbutu mbutu matondo mingi ya ngunza engunza ça veut dire ngunza eza oyo azosolola na tata mokeli tango azosolola na tata mokeli po pesa manaka ya etamboleli ya mokili ndenge mfumu kusu basala kango ndenge pe les moines ntembi basala tozoya 2017 mindele sengele ba ko senga biso pardon soki bayete ba ko betama wana message mfumu kusu bapesi bayete 2017 2018 2019 mindele ba bandi ko betama na coronavirus omoni lelo moto na moto azoza musala ndenge mfumu kimbangu apeseli ne mwana nsemba zu musala na mfumu kimbangu ndenge alobaka ndenge mfumu kimbangu apeseli azosala musala na ye na lolengo ya zwilaki ndenge moko mfumu nkusu azosala musala na mfumu oyo mfumu kimbangu apesi na lolengo bango bazwili. Qui est dans les vrais entre les deux? Toko juger mutute mfumu kimbangu kolo bilanga ndako yeba nana azosala malamu nana azosala mabe kasi na biso ba itozomona ngape naza na kati ya religion africaine nazokamba na mfumu nkusu soki na lobi mfumu nkusu aza na nzela ya malamu bokoloba na sali fanatisme. Mais bandeko bazolanda biso na bilili balandaka fumu nkusu balandaka pe bandeko nyonso bazosala musala ya mfumu kimbangu nde bakoyeba qui est dans le vrai qui est dans le faux. Mais ngai na koloba biso nyonso tozosala musala ya mfumu kimbangu po tango ekokoka mfumu kimbangu nde kolo bilanga nga na mona kata tango na loni nguba na bilanga matiti nga na lona kite yeko bima isika nguba ezali ye pa zo ninga monana. Même kolo ngana kwa na Congo na ngai sima ya sanza misatu moko to mibale tango na koya na kolongola onga na lona kite tozela mfumu kimbango sala musala na ye akokisa oyo azokanisa pona bayindo 100 ans plus tard fumu kusu azoloba nini par rapport ya kosangisa ba religion africaine basanga na baloba moko fumu kusu susi na ye ya liboso kolala na kolamuka ezalaka bayindo nyonso bazala esika moko tozongela bizaleli oyo bakoko na biso bazalaki nango ya bolingo ya bomoko pe moto moyindo azonga na esika na ye ya lokumu nensongi ya nzila bazali continuateur ya œuvre 1921 continuateur ya musala ya mfumu kimbangu nzoka mfumu kimbangu ayaki mpona kobikisa bayindo lolenge wana mfumu kusu susi na bango ya liboso ezalaka bayindo babika nde lolenge wana moni na bangunza nyonso sima mfumu kimbangu
moko te asangisa bangunza batinda minyoso ya tata mokili to bapona minyoso moko te asalaki yango asangisa bangunza ndenge mfumukusu basali yango bazokende tina Gabon tina bamboka ya Afrika ya libanda tina baprovince nyonso ya Congo na asangisi bangunza azotambola na bango na bafaible moyen na ye o tata mokili azopesa na moke kosangisa bangunza kotambola pe bongo na bongo siko toza na mission ya kokende na île de Gorée ya kokende na Zanzibar kokende kotala basite wana po eza na mosala esengeli salama ntango tokomi na centenaire esika bakoko na biso bazali kokendele nsima na biso kouta na mwanda omoni motindami ya tata mokili atambolaka na programme oyo tata mokili azopesa ye wana ngunza ye wana motindami ya tata mokili bamosusu toza na ntango ya kojuge te biso moko tomonaka ndenge mosala esalamaka biso moko tozomona mosala ezosalama Fumukusu alobi ke azosangisa metala lelo oyo yalobaki makambo ya 4e président tokomi na 5e président nani aondima ye na likambo Fumukusu lelo bayindo sengele babetela Fumukusu maboko na makambo balobaki 4e président aza na kati ya bilaka ya Mfumukimbangu 4e président aza mokonzi oyo esengelaki bayindo babatela bayindo nyonso ya Afrique mobimba babatela tango ya 4e président Fumukusu balobaki na biso basalaka élection pona ko changer mokonzi ya mboka te basalaka élection pona bolamu ya bato ya population soki bosali yango na sentiment yo longwanga na kota nga pe na lia ekozala na bénéfice ya bapoliticien peuple akoniokama makasi nani azolobela yango lelo bato bazotala kaka Fumukusu alobaki 4e président mais bazala kolanda biso na bokebi te Fumukusu balobaki teke Kabila kolongwa te alobaki bilaka ya Mfumukimbangu te est-ce que Kabila za libanga potika la libela Fumukusu 4e président bilaka Fumukusu balobaki bosala erreur te bolongola 4e président na sentiment ya mosuni soki bosali yango passe ko ya makasi na sima botika ye ezana ba programme ona ne kokisa mite na tango na ye lokola mutu mwindu 18 ans programme kokisa mikate 18 ans na miso mosuni zoma longo bele est-ce que pas tata mokeli pese bele na ye 18 ans déjà bele biso bangunza telo baka luzolo lota tanzambi ka luzolo la muntu ko bolingo tata mokeli za ya mutu te nani aliyebaki ke Kabila kozala 4e président alors que na 1921 Fumukimbangu alobi 4e président kozala mwana muke akokota très jeune et kokokisa mana Kabila mais lo connaît seigneur qui a attiré makanisa bapo ya ba congolais babanda ko ndima siko makambo ezolo bana prophétie Fumukusu alaki biso tokolia makasa avocat tokolia pelouse pas ezo ya makasi boss attendre tene loko moko ya malamu na makambo ezo ya lobi na Afrique bayindo tozo pas ezo ya makasi pona insoumission kozanga koyokela Mfumukimbangu Passi Souya Makasi, c'est que après Passi, tous on a 4e président. Totala bolingo Mfumukimbangu, bolingo tata mokeli. Po 5e président aye normalement na manaka ya molimo esengelaki sima ya 4e président. Po Mfumukimbangu balaka 4 président. Alors biso ki tozo indépendance ba président liboso bakokota bakotravailler na bénéfice ya colonisateur mais premier président deuxième troisième quatrième tala ndenge bakozala or na 4e président programme ya indépendance programme ya liberté ya ba congolais ezali et monanité or Kabila déjà bandaki yango na suka tango bandi ko telemela mindele esengelaki bato nyonso batala siko miso na prophétie likokisi ya prophétie Mfumukimbangu tango 5e président alingaka za la premier président ya Congo indépendant pour 1960 indépendance ezaka pona ba politicien biso peuple to vivre indépendance na biso te banda to zwa indépendance na 1960 eza na bénéfice ba politicien ti le lozo continue eza na bénéfice pe Fumukusu parce qu'il est fort na période ya Kabila Fumukusu nazo ko apprendre que Fumukusu aza locataire na Kisasa tilelo muto aliembongo ya Kabila aza locataire nazo teke nazo sabino soki Fumukusu bakotambola na mutuka lelo biso nde bana na bango tolingaka te papa na biso azala na lolenge oyo bato bakoyi koseka bango
ceux qui font mon kusu bakovanda na ndako ya kitoko o bazofutela biso bana na bango. Donc fumunkusu likanisi ya liboso souci na bango liboso ezalaka bayindo babika. Mais asa na possibilité ya ba mbongo pe biso to kotsaka na lisanga. Aso ba pe lopango na ye même na ba ipene wana sombi lopango vandi mais fumunkusu azofutela na ipene. Na zo biso na katikati yawa to uti kozala na songololo to fumunkusu basangisi ba ngunza nyonso. Bauti Congo, Brazza, Angola, Bauti Bipai na Bipai Baye, na charge en Fumukusu. Oh, qui est derrière lui? Yo, Moussoutambola, n'aime sous moi Simane. Fumukimbangu, kaka, Fumukimbangu. Non, Moutoumombo a financé à Simane à l'obité. Ceux qui Fumukimbangu à Simanayo, n'y c'est possible. Badonner Baroya, possible, Badonner Baroya. Sango, Badonner Basalakate. Même Kabila Ndenge Bozolo Bake, Biso Tozalaki Kotalisa, 4e président, pour Yenda la Kamaki na prophétie. Mais nazo biso ke Kabila na Fumukusu ba tikali ko kuta na ta mukolo moko te bandre ke mbuta bato bazaki pembeni ba boyi même contact ya Fumukusu na Kabila po déjà Kabila na mission na discours moka lobaka naza ata na 7 personnes te naza na 15 personnes te soki nazalaki ata na 7 ndenge balandela ka Fumukusu na télévision ba yebi ke contact na bango Fumukusu risque za Kabila tu na yoza na bato parce que nazo biso même ngane ntimba ndenge naza boyi contact na ngai na président ya république même actuel 3 minutes c'est trop na ko bongola Congo ko bongo Congo ko bongo ako comprendre tina na ina na kita bokonzo ya vandeli pas ko yeba sens ya kitio ya vandeli wa. Merci les abonnés de Marinon Djibouti, vous qui êtes branchés, scotchés, bon s'abonner belé. Bah il faut s'abonner belé. TV mo ba te belé ba toni ba otala donc ba bien c'est belé. Merci na Kevin Nganga, voilà na Rapso depuis Belgique. Merci na Bienvenue Ngangou. Merci à ma tante Mati, voilà na Rapso depuis Belgique. Merci na Lelo depuis Afrique du Sud. Merci na Junior Malone depuis Afrique du Sud. Merci na Bignonion sur les branchés, Nyon sur partout Bozali. Pour s'abonner à Marinon Zebo TV. Numéro est un numéro à contact. Vous pouvez contacter si tu veux que toute l'émission est longue. Au bien il faut que numéro est affiché à l'écran et puis tu solo la tu trouver ta solo à Kati ya marazi de to beta le babi ya marazi. Merci Nayo Ibrahim Babangala, merci na Binonyon so Obostone Arabiso, merci na Businganga, merci na batu nyonso. Donc vous êtes tellement honorable na biso nyonso. Merci na bino babi boinde zalara bien centenaire ya Silou toujours se retrouver na Mukala. Silou lelo akopisi 100 ans na konseki na awa fête ezaki reporté oyebisa biso za na kati ya Mukala comment ozomona centenaire ya Silou na kati matondo mingi nengwa nzebo likambo ya centenaire ya Silou ezosala penza malamu te. Bon, Silou ayaki awa pona bénéfice na ye pona ko tombola mboka na bango pona ba métropole na bango. Silou ina pona bénéfice à Belgique aye pona bénéfice na biso te akozala pe na souci ya biso te. Ça veut dire donc lokola bayaki pona ko tombola ba métropole na bango ko tombola économie ya bamboka na bango biso awa bakotika la kozala na souci na biso te bakotika la kozala tana likanisa kotonga mboka oyo te o bazotonga partout bazotonga partout yo moni partout te na moni na loko te banda bayana no basala ta eloko moko te malamu pona peuple ya Lukala to pona peuple congolais nanu basala ngote même bandila ba obwaka ba poussière ya Silou na bandila waneza kofinga biso eza mabe waneza kofinga peuple congolais kofinga peuple ya Lukala en particulier na lobi peuple congolais en général pe peuple ya Lukala en particulier waneza kofinga biso. Silou aya na libende na ya pamba akuti libanga awe pa na biso oye tomboli Belgique mbongo Silou azwaka awa etomboli Belgique etongi Belgique nini ya malamu basali lelo bakolo mabele kaka bakolo libanga wana lelo tala bandako bazovanda mais bon mo bandimi bongo mais non parce que ba pesa bongo eza colonisation eza boumbu ndeko nanga nazobisa yo soki muta osala likambo na inconscience même nzamba kondana kangote bato wana baza inconscient. Silou andimisa azwa mabele wana asinisa batu mikanda na bankota o bango bayebite azo bakoko wana basine kutute afina bango bamprinte ngana mona mikanda wana
namona mikanda wana na mema meme bato wana na conférence na Kisasa po bazwa conscience mais lokola passe ezali kaka ye silo ake corrompre bango po ba continuer kotikelaka bango mabele ofele alors que esika tokomaki na bato wana esengelaki silo ndenge na libende na ye bato wana bakolo mabele batie libanga bango mibale bakoma baactionnaire mais bato wana mpo na likelele bazangi nzoko ozomona soki bakangaki motema lelo silo alinga sakana na bango te comment silo ayaki koya abanda ko imposer mokolo mabele ke awa botonga lisusu te bokoisa bandako et lokola za contrat ja basina contrat ngo contrat basina kinana oyebi ke contrat ya silo na bakolo mabele ese sila na 1951 ko banda 51 ti lelo silo azana nyongo ya bayandro et nyongo neske bango ye silo ko kufuta ngo ozomona donc même bango bayandro baza na problème même na mokili ya molimo parce que bazo sunga lukala te soki lukala lelo abanda eza kutu likamba ko déclarer te ke biso te banda ko senga silu pona 100 ans tonga lukala esengela ki bango bayandro lokola baza ba actionnaire bango nde na mbongo bango bazwaka batonga lukala po eza ya bango mais basali yango te pona nini lokoso ye pona nini pasi oyo mindela echeli biso awo alors boye bango silu lokola kaka eza Belgique ayaki pona ko nyokola biso lokola eza mindele po bayaki po ba nyokola biso bakotika na kosala eloko malamu te na Congo tango bazo présenter eloko etongami na silu eloko bapesaki simango fele to esumbamaki na mbongo oyo etongi eloko etongi lo pona tanga te na sala bango parking yango wana eza lokola esika bana mike bazosakana eza place wa nouveau mitukati non esali mbula boni na mbongo silo aza nango akosala lelo ebandi lobe esili mais mpona nini esuba mbula ebele bakota contrat marché amoni ke bato baza sur ye te yango boyino pesa mbongo te eza niamu azoluka nde kokotisa biso na biso bana lukala na désordre na mbutu alors que yende aza mutu mabe satan oyo azolinga kokotisa biso na niamu aza motema mabe akotikala kosala eloko moko ya malamu te mpona bolamu na biso bayindo to mpe bana lukala mpo bayaki mpona konyokola biso lelo bayandwa baza chasse na esika na bango oyebani mpona bango ngai na susi oyo na mosala mfumu kimbango bapesi biso na 2018 avant tokende na baélection nazwaki bayandwa nyonso oyo tokende na bango Kisasa totamboli na bango ti même na tokomi ti na cabinet ya président de la république eloko epousse même mokonzi ya mboka basala révision ya code minier mpona makambo ya silu toke kokutana na mokonzi ya mboka na directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka bazwi makambo nyonso batraité yango naza na badocument oyo mbala nsima ntango tokosala émission mpona mabele yango ya lukala ya silu tokopesa bino badocument tolekaki na baministère na bacabinet nyonso et bainvité même à partir ya présidence mundela silu aya tina yolo awa andimi ke baza na niongo ya silu banda 1951 ti lelo batune siko lokola boza na niongo ya silu bolobi nini alobi nazongi nano poto nazoya banda kenda mais bango moko bayan droit esika basengelaki bazwela force yango wana mutu aza na niongo na yo nengo nzebo papa na bino akotia mutu na lupangu papa akufi bino boye komona mikanda mutu wana contrat mutu wana sinaki na papa na bino bo remarquer que ça déjà 15 ans 20 ans niongo bino bokovandaka kimia ana bato minene simana na mutu ya niongo azalaka toujours faible ata aza na masasi ata aza na minduki ata oza général soko defaki shimboki ya mwana shimboka 200 francs na mwana wakina kutambusa wana mukolo kotambola na basoda no moni mwana anazoya risque ezali oyebisa basoda wana bokanga peto na ya boyete ozobanga niongo mutu niongo azalaka ka faible mutanyonga azalaka ka faible mpona kosilisa tolobela province na biso ya Congo central wana kati ya Congo central boni ozomona province na biso ezokende liboso to ezozonga na sika province ezotambola malamu te province na biso eza province oyo mokili mobimba mpona loba Congo te ezozela parce que na kati ya bilaka ya mfumu kimbango alobi natindamaki mpona kosikola bakongo mpe bayindo nyonso ya mokili mobimba me bakongo nano esengeli bazwa boyebi ete biso toza bakulutu
tosengeli koencadre baleki mosusu mais baye nyonso batambola bakambaka province na biso na tête na sommet ya province soki bakongo mais bakongo yango bango nyonso lokola babimi kaka na classe ya mundele baforme bango na makanisi ya mundele eza kaka nakota navimbisa libumu nanga nasunga libota nanga nasunga bakamarade nanga mais peuple aza na ntina te mpo na bango province ezotambola malamu te ata batio na ntimba osaka nde bongosa te omoni soki okoti bapesi yo bokonzi nalobi teke batianga wana mponga naza ngunza ngunza akoki kosala na politiko ya bosoto te oyo bazokende kosambisaka bango en plein air eza bosoto omoni moto azosamba alati chapele eza kosambusa lingomba wana ayibi azosamba na chapele eza kosambusa lingomba donc ngai ngunza nakosala na politiko ya bosoto te lolenge wana esengeli basala mosala na conscience or sans kotanga nsiku komiyeba ata bapesi yo ebonga nini okosala ngo na inconscience tala mokonzi ya matondo mingi tozolobela province province okokotanga quelques domaines oyo ezosimba te na kati ya province na biso oyo ozomona réalité ke oyo na oyo ezaki nyonso ezosimba te eloko moko ezotambola te na province na biso touti kolanda gouverneur alobi tout va bien bon lokola mokonzi aliaka malamu na ndako na ye mokonzi azwaka baswe na poto mokonzi bana na ye batangaka na bisika ya malamu bon? Peuple azonyokwama biso tozwaka batraitement na bayenge zola na bamalweka soki tobeli bango bakoloba tout va bien na badepute na bango na baministre na bango tout va très bien chez eux mais pas na biso baye tozotala population biso bangunza bakolo population tozomona ke eloko moko ezotambola te surtout na Congo oyo Fumukimbango bayelaki eloko ezotambola malamu te ozomona do soki mokonzi ya province akoloba bongo ye moko aza na baargument oyo ya kopesa mais apesa yango population to ndima makambo mingi eza kotelema stade ya Lumumba eza telema kala alobi misala ezobanda parce que déjà basine contrat 9 milliards de dollars été bloqué stade ya Lumumba bande telema promesse sur promesse makambo mingi ezotambola te na province na biso makambo etambola na promesse nyonso ezotambola na promesse na mboka mobimba est-ce que bato bako moto ya nzala moto aza na nzala oyebisa ye zelo kolia lobi zelo kolia lobi zelo kolia lobi bakondimela yo alors que bino moko na français bolobi le ventre affamé na point d'oreille peuple yango siko bozolinga bapesa batombola bino est-ce que peuple ako respect papa oyo apesa kaka bana na ye zela bokolia lobi papa nga babengana na classe lobi lobi okofuta est-ce que bana wana bakopesa yo kilo na yo ya botata na ndimi te alors esengeli bazonga nano parce que province oyo eza na makambo moko boye nga ne ntimba na yebe sike kangamela bon po etambola malamu po etambola malamu sikoyo baya koluka biso bangunza po tomema bango nga na koko na nga na bomba ye na ngomba ayebi secret ya province oyo ayebi bandeko mosusu babomaki bakoko na bango nyonso balobi bakoko nyonso baza bandoki toboma bango me nga oyo nga koko na kena bomba ye na ngomba sikoyo yango oyo mboka nyonso eza bloqué province ya Fumukimbango bayelaki po edélivrer Congo po Congo edélivrer Afrique eza bloqué province oyo sikoyo bakonzi ya mboka bakonzi ya province il faut baluka bangunza bamema bango esika tobomba koko wana aza na secret ya kotalisa biso nini tokosala siko soki bango bazwi temps koluka te bino moko bokokozante bokoyebimisa po pasi eleki te mais population akufa ti boye wana bozoloba mpona population mais population yango bozolinga boprotege aoniokama botika bango kala na souffrance omoni lelo politique eza likolo ya religion or religion nde ekambaka politique même na bibembe bokende wana na recueillement député leka pasteur alandi na nsima eza satanisme na réalité ezali spiritualité ekambaka politique or lelo soki nga na bimisi makanisi na nga ke politique ayambi yango te na koti yango na peuple oyo biso toyekolobela nani même ye politique akosatake na nga banani basatakaki na Jésus so des politiciens banani basataki na Fumukimbango bapoliticien banani batumbisaki ya Kimpavita politique ya catholique
lelo ngai sikona bimisa makanisi wana ke politique yango etumba na biso ezali politique nano ebongwana yango moni tozo ko s'attaquer na politique esengeli babongwana batika nyonso basalaka wana kiti ya bokonzi eza mpona libumu na yo moko te kiti ya bokonzi ezali okoti wana mpona peuple olingaki ozala wana orépondre na babesoin ya peuple mais eza te ntango ozolinga kokota na kosala boye mpo na bino na kosala ntango okota wana obosani nyonso ozalaki koloba nyonso na bango nyonso kobanda na likolo te na se babosani nyonso balobaki ntango topesi bango bavo 2023 ezoya bakovote bango lisusu yango bozomona esenge totambola na manaka ya mfumuki mbangu na esika totambola na manaka ya mosuni mpo mfumuki mbangu nazokamba afrique mfumuki mbangu azokamba afrique mpo tosilisa j'espère que ceux qui passent hier ezalaka na solution moko quelque part depuis que passe eza makasi population azonyoka wa vraiment faut toloba ngo mpo eza vérité ceux qui bamikondi bazomona bango 100 francs 200 pour bango bazogagner quelque chose mais en général la population souffre population azo souffrir au senti pour si même 500 bourri passe côté kozoteka po mutu akosomba passe comme dans na mbongo to akosomba deni aonyokwama depuis que la sima passe ezalaka na bénédiction moko boye à quand peuple congolais akozala délivrer na passion ou ezala matondo mingi 1921 ezalaki peuple congolais ezalaki délivrance ya peuple noir peuple africain mingi penza ebandela awa na Congo mais toyambi mfumuki mbangu te toyambi message na bango te biso nde totekaki mfumuki mbangu ti bakekangama na boloko 30 ans na prison et batiki nzoto mosuni mais asalaki eloko te azwaki mwasi motu te asalaki mabe te est-ce que bacongolais bazwaka nanu temps ya korefléchir na likambo wana alors 100 ans lelo tozokontinue na pasi bana Israël na bowumbu na Egypte balakelaki koko na bango Abraham lokolo kokisi te na etinda nzamba apesi yo bana ya bana na yo bakosala 400 ans na Egypte to pe na mabele bapaya ntango bakokisi 400 ans nde nzambe wana aye kopona siko Moïse abitango ekoki bimisa bana nanga na mabele bowumbu mais bana Israël na kati ya Egypte bamonaki ke malgré toza na bowumbu mais tozo mela tozo lia awa soki moto azwi Thomson dendo azolia amoni ke azane malamu asali soki 30 jours na silo afuti 30 000 francs amoni kaza malamu mais bana Israël na Egypte bazalaki bongo koboya wana esalaki 30 ans et bakisa milikola 400 ans balakelaki bango esali 430 ans o basalaki siko biso 430 ans na biso ekokaki na 1921 nengwa tofuti niongo mfumuki mbangu bayi na 1921 aye kosukisa niongo wana po tobanda bolamu na biso bayindo tosali lisusu transition ya 100 ans ya kozanga koyoka mfumuki mbangu eti lelo tozo continue koboya mfumuki mbangu tala kaka elembo moko esalami na lukala le 6 avril totamboli na bangunza nyonso tomatisi bafoto mfumuki mbangu totie moko na cinquantenaire o tokomisi place ya centenaire totie moko na entrée ya Sebko ya quartier 7 mais tango kaka totie yango Sebko abandi kwa tate biso totie na makadam ya lobi tolongola po eza liboso na bango lobi tolali tolamuki na tongo baye koyebisa biso bakati foto mfumuki mbangu totiaki boza bapanzisa yango biloko ne kolekelaka bino te o totiaki na centenaire bakitisi yango na mutu liboma kaka mutu liboma wana alongwe kuna na centenaire ayeti na likolo alongoli photo kaka lede photo totiaki est-ce que ça penza liboma siko liboma azui photo mfumuki mbangu alongoli pe loko yelete alongoli apanzi non komona te ke loko yeliete po lelo l'état alobi ke akotika mutu wana te parce que a saboté personnalité na musala ya mfumuki mbangu asa na kasho lobi na kanisa okende prison mais physiquement nanu mutu nesalaka bien te mpona diamba na kindoki na ye eza liboma te sikoyo libota na ye ekoti na problème mboka oyo lukala ekoti na bilaki wana nazobisa bino ya solo na eloko esalami wana esengeli bangunza na bakonzi ya mboka physique basangana batala ndenge ni bakolongola eloko wana histoire ya maboma na mokili bolandela ngo malamu tango nyonso liboma moko boye tango président Kabila Musa akufi ezalaki likama maboma président Tshisekedi awa auti korate biloko moko boye ezalaki likama maboma
bozala kama yele na likambo maboma wana et mboka oyo koti na problème mboka lukala ezalaka deja na bilakeli balakela yango ke bana lukala bakotikala komona bolamu te na mabele na bango kaka baye bakuta libanda bakobana koya kobonga na mabele na bango siko bilakeli bakisami likolo na yango et mwana mobali wana na libota na ye ya molimo ekoti na pasi na bakoko na mokila molimo bakoti na problème na libota na ya mokila musuni et bakisami bilakeli likolo na lolenge wana omoni kozanga koyeba eza liwa ya mobimba na ndambo eza liwa ya mobimba na ndambo pasi na motema 100 ans mfumu kimbangu bayindo bazo continue konyoka yango moni 100 ans mfumu kimbangu totambolaki me tozalaki na sengo te po musala mfumu kimbangu ayelaki emonani te po biso bayindo toyambi yango te po tata mokela ko kitata sala na sika na biso matondo. Babi, les bonnes choses ne durent pas. Tu comme presque na suka émission na biso mokolelo to yamba ipo na bino ntimba o yazali mokambi ya église vuwa mukala ntimba to comme na suka. Bilo basuka pour émission lilo les amis o to lobite o kanisi sango to peso quelques minutes o ba pote bolo ba mingi malgré to catholique. Matondo mingi mfumu kimbangu a betele biso lisese ya papa Kabengele azalaki soda. Abotaki bana na ina mwasi na ye mais sangoye papa Kabengele na front akufi mwasi na ye batele obala na Monsieur Jean Blux mundele Monsieur Jean Blux a changé bana na ye bakombo a changé bana papa Kabengele bakombo mais lobby fumu nani papa Kabengele aye abina kufa te na ye ko luka bana na ye bana bakenda poto musuba panzana musuba bala abandi ko luka bana na ye akutani na moko papa koma na bokonzi amata bagrada koma na mbongo ayibisi mwana ne yaka mbongo yangoyi bolamu na bino yangoyi me kende ko luka bandeko na yo bino no soboya na sala testament obotikala na bomengo oyo fumu kimbangu siko ye wana abimi aye ayeko zo biso na boka Monsieur Jean Blux mundele akuti biso to changer ba kombo to changer lolenge biso siko yo bangunza toza na mission ya kubenga bana mfumu kimbangu na émission oyo yo moindo zolandanga na poto na Afrique bisika nyonso zolandelanga na continent nyonso zolandelanga toza na mission ya kubenga bana mfumu kimbangu esi balakisi biso bomengo na biso boya koloba teke bino si bovutuki bosala bolakisa biso nini si bosalite mfumu kimbangu lobi tobenga bino po bolamu na biso eza wana kopesa biso yango te soki bino bosongi bozonga na ndako na biso tolanda mfumu kimbangu pona bolamu na biso matondo ni balobi tozonga tolanda mfumu kimbangu merci na ntimba wapesaki biso temps na ye malgré ba occupation na ye ebele o azalaka nango merci beaucoup matondo ni biso temps na yo vraiment merci na ba téléspectateurs balandaka biso de partout bo s'abonner na Marie-Laure Nzembo TV ebele balobi ozala ebele bo partager ba vidéo pour ça la bien numéro à contact eza numéro eza affiché na ba écran de biso photo ka nyonso na poto bambote ne moila bango nyonso ne moila ne kibongani bazana na Maroc ne kakasi na Afrique du Sud pe ba vutuka nyonso na mikili ya poto bambote na bino bambote bele nga pe nazangi te kopesa moto na Kevin Nganga babi mwana papa Nganga solo mandefu bele kwa papa na bango Kevin Nganga depuis Belgique tomoni maman Matinda mon oncle Jolie tomoni bienvenue Ngangu bozete me bele tomoni Benjamin depuis Afrique du Sud, nous tala kabiso pe bokomela kabiso ebele numéro neza numéro na biso WhatsApp so ko bengi biso o zo biso moko to répondre yo. Merci vous abonner ebele tozaki ebele merci na Frank Mbongi o a réalisé biso na mokola lelo. Merci na yo kolanda biso pour partager vidéo nzamba ko pambola yo pour sango o ekele mokimo pas comprendre nini fumu kimbangu alingi po na biso alingi ni to changer to lingi biso nous tous a réunir to ndima fumu kimbangu merci na nyonso bola na kaka biso boza parti ebele bye.